Abonnez-vous. Abonnez-vous sur JK TV News. JK TV News de Maman Judith Kalanga. Les informations, le décryptage des informations à temps réel. Les informations, le décryptage des informations à temps réel sur JK TV News de Maman Judith Kalanga. Et président Lolo Moutima, soyez branchés, connecte-toi sur JK TV News de Maman Judith Kalanga. Et c'est David Salsaltero depuis Paris. Merci, faites comme moi. Ok, tout le monde a sur une vidéo, moi, une image, quand nous avons mis ça, moi, tu es habité, quand nous avons dit, tu es habité ton nez. Bon, pour le moment, à moi, c'est le quoi, car il m'a connu à moi, c'est arrivé. Au salon foyer, à Kobala, à Kobota, mais pour le moment, on a des carines à créer à la business. Le cas même les bébés, tu vas comme le bagage, Zanazemi, tu vas Zanazemi, tu vas Zanazemi, Zagaï. Au moment où YouTube et côté qui sorcellerie ma casse fort, le bébé va finir à se belé à YouTube, tant à Zanazemi, à Zolaxa, boy, sort na bango. Même sous moi, on a tika l'homme, mais on a beaucoup. Pour qui monter à ma bête, tout le monde va dire, tu vas boire qu'il a pas maladie, oh, il battait. Le carine sera Zanazemi, Azala, akolakisa yango te balobi mukanda bapesaki Karine zali mukanda mbata te wala balezongi bochanze bozongi suna mukanda mbata bapreve eza wapi et Karine aza su muta olakisa bino bamakambo na ete le kombo ya Karine mokonzi eza ko faire vivre batu ebele au moins le so Karine atiki YouTube na yebi soke batu bolela makasi tout va se payer là, on va coller la makasi pour la minute actualité ya kaka plus pour na Karine. Net ni ko la créer actualité. Au monde ba doit vendre malin. Tant il y a ba ko des yeux ba Karine na kanga actualité. Ko so ya bimisika actualité mon senti que ba tout nyonso ba ko côté et ça la 1 mois 2 mois. Vient la chose de faire personne na moto kufa. Actualité na et bandika to moto sini na. Ngamuta muta okani na sa kufa ka. Ngala non héritier. Totorine a été plus qu'elle était. Yo ka bakanga janvier. Bakanga pa. Ba mena sona buzuba wana. Ngana janvier wata mokonzi mwana baba. Chers internautes, vous qui nous suivez partout, à travers notre chaîne en direct JK TV News. Aurélie Vangoula, maman des garçons capables, autrement dit la Mbingazone de la presse congolaise, reçoit pour vous aujourd'hui dans notre émission Baeba Kenda Sango. Baeba Kenda Sango pour Nalelo, na elibino janvier wata mukonzi o tozana na plateau na biso ya JK TV News lelo to solo na to kobeta na pena masolo ndenge bika mamba o ele kaka obeta masolo héritier to beta masolo ya mami na kombo ya Karine Mokonzi avant la pesa maloba la pesa mbote na ye mokola patrona Judith Kalanga mwasi ya tika pembe na défaut balobi ya ezaka ya tiokote na pesa mbote susu na papa Joseph Magloire na Kati Aman pesa mbote susu na ye moko mon grand frère propre Job Mpese le Costa balobi le costaud de Bruxelles la pesa mbote susu na Gauthier soit dilemme Clarisse Ivan ou de London City, pourquoi pas toi, mon oncle chéri Richard Simba depuis Bruxelles. Janvier Wata, Mokonzi, bonjour. Ouais, bonjour ma soeur. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, tout le monde a Janvier Wata santé dans mon peuple LRC, béton. Ok, Zomo Wana Kaka, Marie Mikolo, Bendi moi. Les gars, ils ont béni pendant moi par rapport à mon monde de collègues. Toi, basta, tu es l'air mon premier fils à l'idée de ce carré mon compte avec cette star à Tambola, pas mater surtout dans moi. Et ça, on a l'air mon il faut vendre à palais. Ma clé, moi, on doit se respecter nos carré mon compte par rapport à l'éducation à Pessanga. On doit mon mec et Winga Robima, il y a un bac à boulot. Et l'air mon armoire là, moi pour me moi trop quoi. Par rapport à stars trop bimi, on va comprendre que mec oui, tout l'air peu bon à YouTube. Faut c'est la santé, faut c'est la paix. Hein, on bien moi bien ça là, moi bien.
bien. On a remercié ma maman tout pour soutenir moralement, physiquement. Tant on a bien là qui, tant on a vécu l'accident, parce que nous côté, ma bandit, maman Charles, maman Sylvie Motivi, maman Belgique, maman Dette, des Karen, na pesi mu bambote ba maman tout ba maman Dette. Et musique, na pesi mu bambote place pour ça, j'avais wattu na bino mwana bino yo. Ça te bien super posé au Sarana. Ils ont mon en live. Il y a au Sarana super, il y a super. OK, j'avais wattu à mon côté. C'était ça dans le solo au balobi il paraît très que ministère surtout lingara mingi na kombo ya héritier to ba ministère ba kimaki na côté. Bon, moni wana na benga bango Ligue des Champions. Ligue des Champions ba kimaki bi transfert ya ba to ba betara ligue ba équipe za na ba beta ba Ligue des Champions na plus ou moins il faut za na budget. Ça là, moi ça peut makasi quoi. Héritier wa ta totorine temba mission ko kimaye c'est trop dire. Ba beta tambola na déjà liboso ba bimai moi liboso na Espagne, ba dongo Espagne wana ba Paris na zo biso ba mission nyonso tamoko kimité ba na ba siko na Turquie. Équipe mérité wa ta kutinda za na Kinshasa. OK. Atika ba kuna yi pona bon sama marama mike bientôt là d'abord pour tout un concert les 12 sous na kacha Turquie wana ba mission baza complet ya ko sarana te ba vena so ba venzoa na chef Mishka ba tout baza au grand complet. Équipe orchestre wana ko kima za moi passe kwani ba poteza non ebele. Moni ba mission mususu ba mission ba zo kima ba on a poto pese kwani orchestre c'est en assurance. Biso assurance na kacha orchestre ça pour que voyage à quatre vous c'est ma mission na mbongo na bino peut-être na mbongo gouvernement. Kasi assurance nde ngwana ba ta wana Ligue des Champions. Ba voici ba tumsuti ba taille penda par rapport à grandeur ya orchestre par rapport à orchestre ya monene ya mboka o biso za parmi ba tali bote o ko sepelisa mboka. Devant penda ba tukuna ba mindele on de ba biso to kendaki. Salut-moi tourner. Ya na biso tourner na côté silité na biso emsu ba ko ke sous ba sisa ba ko ke dress. Dress emsu na monde ba ko ki taper Belgique mais voilà nos orchestres na biso bientôt surtout ko taper sur Angola. Na biso ke ba contrat eza ebile on do mona ba mission moi ba ki les ate pour ba respecter ba ah ba mboka eza ebele ba ni ozo mona ndo ba mission ba zo sala ba mission ta ba zo ki ma yo emsu ba do tala ka ah to betaka concert moko après concert wana emsu to saka une semaine de simba zo ki ça est-ce que le bien to beta les sous ya ndo mona ba mission ba zo ki ma ba tout. C'est quoi héritier wa tandinga zo ngati ba mission na obanga pelo te abangelo ko te abi ko mikolo ba mission maman sauter na deuxième volume ba benga on est deuxième niveau kasi on a ebiso wana ba benga bango ba eza biso to beta loka Lina Foot ba mission ba zo ki mais ba musicien ya be on Ipefkin de bakimaka biso talaka grandeur ya Lina Foot ni Ipefkin Ipefkin ba ota ah yi mutabeta na Ipefkin na linga ayo beta na Lina Foot yondo zo mona ba musicien o bazo kima orchestre wana eza orchestre o ezake bazo beta mingi Ipefkin yango janvier wata mokonzi OK na yoki yo duka tusu lisukambo oyo ndeko na biso mais c'est pas un monsieur congolais lokola ngana yo Fali Ipupa Aigle alobaki na émission ya dimanche passé par mon confrère Kulutu Nangai Nati Lokole qui a parié na Kinshasa mutu bako pona mutu moko te akende kobeta ouverture ya Cannes a parié abosani ke bawata bazali ba mission makasi bazali abiso qui était batumi balé bako misa 2005 soit Robino. Je me trompe pas, mais c'est moi qui ai moi qui m'a dit moi muké. C'est quoi janvier wa ta état que yo okolo banina na dossier wa. Yo ko to tangi Robino atanga mu te alobeka ke na Congo awa. Et Gaze plutôt. Ah ben Gaze ceux qui étaient moi muké bazwa Gaze to moi muké Robino. Wana siko akomosani ba théâtre ba maboki na ndia mabeto moni amisa munene mboka o alongola biso beso ni mo drapeau mboka ba mobila sala kana l'air mo bona éviter boza pena maximum ya respect par rapport à ba grand haut to ebilelo tango ya zolo ba bongo na éviter na Congo nanu est-ce que mission wana oyo tangela na Congo est-ce que abeta ta martyr yemo banda carrière na to boité o sa parcours mo ya bien est-ce que yo l'équipe Werason est-ce que yo l'équipe papa chéri est-ce que yo l'équipe Kofi Olomide les grands mon poisson mais ba beta à profiter na papa ou mabuto pe à sona musiba kinda ba mission on a ba bébé tchanda kuta beta kutu stade martyr est-ce que yo ko pouvoir nous se beta o mene lo monsieur za na kopa o mizuaka to moni lelo qui orgueil eza bien te faut tala na pe musiko zonga pe mutu na ndia mabete mission na biso na pinza ko ki makasi e moni succès
ici là on succès ça le roi savant tu dis bato ba ndo sala ba succès ya kala ba wira na ba jibetala lelo ba succès o ba sala ka les mais ba maintenir ka qui leadership na bango na ndeni poni respect ya presse respect ya mikolo omoni so zangi respect o suka mabe kozomona bobi ke bato ba sala elombi na mboka o so to kolo ba wira sona ba jibe mpiana bato ba kufa o santi bena ke bato ba na anda ku mo be ba bundo nga na ko sala jibe le roi tena ima est-ce que yo ba makambo no sala na musique congolaise ozo timi place omoni bato so ngo mi placer luka bato nde ba placer yo moko mi placer te pour l'autre on a artiste minene ya mboka o ba ko défendre biso facilement parce que soit kei o senti loka ba innocent non sibi na biso que jeune wana jeune leader omoni ba place wana anga c'est ça bato ko le kai non ko sote deni le sam tene ga lobby c'est trop dit omoni na carrière musicale ezate ke moto bimi lobby eza makambo oyo zo sala innocent na age na ye azo sala makambo minene o ba misuba sala te omoni so mema kika innocent na Cameroun wana bato benga ba savourer penza que oui moi le mobile abeti musique après ce place wana ba beta musique a rumba te place nza makambo show neti innocent na ba beta Holandi oh yo sala makambo wana solo vraiment ningisi mo ba anga nikisa bato yo beti na yo na bandenge na yo en plus no bango ke eza ba relation moko boye oyo kindo beti eza par rapport ba relation na quoi président fédération na massa na yo vous allez kanaye bulia kanaye asepela na yo donc nous monnaie copa na ba brancha qui ami zoate ke yo numéro 1 te alongo la bon non ba place et bien part et bobi msata d kasonga la ministre na bino ça a beta omoni o mutalibu munene na so ba cheka musique ya Robino o mutalibu munene wana a CPC ba a CPC ba encourager ma mouvien nzora lobaki qui n'encourage ma kasi benzo à ça droit de réponse wala à ça carnet bien le babongo hein même c'est inosibi même ça damu munene wana wa bina rapa Robino wana encourager pena maloba benzo pena 100% parce que la faut en respect ya bato oza na grand ozo beta musique na kitoko ozo CPC bato mais kolinga okitsa baninga te yo za grand koleka ba musicien a na Congo te biso mo na Congo no to grand na te bo libanda mboka ya onde makambo tangi na mboka no moko zo bima na makasi te siko ça les 18 ça bon héritier wa tele sort les années le héritier so beta o tika boye mtabeta so ba combler ba millions de vies à l'espace à 3 semaines ba millions de ba vies yinde kangi maso na YouTube inos ba beta ngo ko le ka vite zoma on ba vie mususu to landela ngote na ndenga matito la ngote ba mususu ko mo somba bi ba vie mais eloko oyo la kisaka ba yo oza grand na mboka no ba misé les 18 ba on a hérité mais l'héritier le azo beta hérité tala ba compta ba zotamba na ba misé no senti que partout na baba onyo so leka niange mi démon le héritier na gumbi héritier allié on senti pas ça qui trop sire mais tant héritier tiki sika ba mi mo ika OK janvier wata mokonzi tout à sous le solo oh il paraîtrait que balobi mbongo oh ba chino batindela ki na makambo ekomela ki yo mami kari mokonzi amela ki yo bon moni zaka les on demande YouTube tambola na lokuta pe belea to ba YouTube les églises YouTube les a réglé à solo na sens omoni Karina rato na souci na ba to comprendre un phénomène que o Karina Rolembo Karina no ngande te ke ba pesa ngambo na maboko ba tout ça au moins 3 ans 4 ans tout le monde a souhaité pour bien comportement na a mona ka ke so ba pesa j'avais bongo a roulia ngwa ko mela masanga a landila soin na ye bien te yonda bete bo pesa j'avais bongo na bonité avant zo mbongo wana faut tout mo sala ba ke mi balanda traitement na kitoko na ndenge ya bien yonda c'est bon bo pesa j'avais bongo parce qu'on a peut-être na ko tala bien a zapi na raison parce que ba pesa ngambongo mais même sous raison penza te poni tito ko litwa na bana loka jarana chani fo batanga ngamo no mutu oyo pesa nga makambo ngai no mutu oyo na ndenga mabe pesa kwa ko bela mutu bio perdre connaissance na bi ke beno le kesute pona ko sa loka mboma nini bo o ezavina nga mobila to batindele nga mbongo wana $1000 na soki na maboko kare na tikale ozota 1 euro te no bon pas normal na otonde na so sabati normal mbongo pesa la pa karite karine pa mona mbongo wana na maboko te mbongo ezala pa Massive TV mama Massive TV mtakanisa mbongo wana basala cagnotte na bango na ba mama Belgique bantembe mebeli ba mama Odette ba mama na ba mama Beyoncé ba mama Talma Belé ba Chantal Monga TV ba sangana pene ke belé ba chimbongo na bona ba fan susu wana Galiano na peso moto place na peso Eric Wena de Bundesport na peso moto mettre Mika Mongo osomo ba kote mbongo wana ba tuswaki yango ba tindeli na majambe dona kende na autre sima soki ba pesa nga mbongo wana te Karina Milenga te mais bongo mona ba image te ke ona kende pona radio na bimisaki bongo na salle d'examen na ngana côté radio bongo msuna sommet ba kisi na ngana omela ki Karine histoire ya mbongo wana ata 1 euro
atika oliango te nabi bien 1 euro atika oliango te en tout cas voilà balandi ya Jika TV News mambo yokaki ke Karine Mokonzi aliaki mbongo o batindelaki janvier wata mokonzi pona traitement eza nango ya lokuta bino moboyoki janvier wata bimoka pesela nga lobi aliaki ata 1 euro te ata 1 euro Karine Mokonzi la barona atika oliango te atika pa komona mbongo wana na maboko te mbongo ezalaki mosika kuna so na Allemagne mutando kanga mbongo wana Mama Sylvie Motif in Allemagne. Il y a un peu de Simbe, on a récupéré bon, on a poche. Ok, tout le monde est sur vidéo, moi, image, Karine Mokonzi a mis ça. Moi, tu évites Karine Mokonzi à botti, tu évites ton nez. Bon, pour le moment, à moi, c'est le quoi, Karine Mokonzi, à moi, c'est arrivé au salon foyer, à Rubala, à Kubota. Mais pour le moment, Karine a créé un business. Le cas même bébé, tu vas comme le Zanazemi, tu vas Zanazemi, tu vas Zanazemi, au moment où YouTube et côté qui sorcellerie ma casse fort. Bébé va finir à belé à YouTube, tant à Zanazemi, à Zolaxa. Boy, sort na bango. Même sous moi, on a tika l'homme mais na beaucoup côté. Pour qui monter à ma bête, tout le monde va dire, tu vas boire qu'il a pas maladie. Oh, il battait. Le Karine sort à Zanazemi, Azala nango te, à relaxer un côté. Mais boye ba ka Karine na botaka boye ba ka Karine na reglaka wana pe na ndenga mabete Eric Wene makamna loba na kosi Eric Wena makamna loba kosi talaka yo na kosi te Karine za mwasi loka mutu nyonso akubotaka akubalaka batu ba chancer maluba lelo na Congo bande ko oh Karine a voyager te Karine a voyager te ba se comme les belle ba ba campagne belle mais lelo wana Karine wana avant na François. Oh, Karine en France, Barobeta, a reçu mon candidat, aïe na Belgique. Avant na Belgique, le Karine Mokonzi na mon candidat na Belgique. Il a vendu à l'aise. Pour mon posé. Pour mon jaloux. Pour mon obino. Karine doit savoir les contraires. Malouba obino va devenir savant. Il y a au coco matin au coma. Il camo bino bon monake ah Karine en salle en haut en haut salle en haut si bon changer mon malouba. Au monika ma mabota oh. Mais ce que batu Karine le la boti. Ma ko na souhaiter Karine soit zemo sota bana ma passe ça la bien. On sauter bango mais double mbala. Ba loba ki on sait Karine na boti ba batiki YouTube. Ba ko tika YouTube. Mais biso ke ba otika yango. To kozela bango batika. Bando changer malouba. Au monaka ke ba changer sous malouba. Nandeni. Oh ba changer ba boti. Bo le lo soka boti. Kaso na biso ka boti faut ba changer malouba. Nandimi na ngate le lo soka Karine na boti. Baotika YouTube on continue. On est dans ka buzoba. Mais Karine a changé mon monde de vie, on est bien quoi. En tout cas vraiment, ils bien vraiment. Balobi, Mukanda va penser que Karine a Mukanda mbata. Ouais, les zones. Vous changez sur besoin sur Mukanda. Besoin sur Mukanda. Mukanda mbata, ba préfeza wapi et Karine a sous mouton laxabino comme makamuna été. Ando laxabino te oh bino bondo salaka. Oh mon oh bino bolo biso chaka. Tozui en oh bondo ba. Tozui en tondo suka na bino kabo. Eh l'autre bon balaki mais balaki na bango ya za poto mais bon balaki wana balaki na omoni Karine na ndenga mabete Karine ana Kinshasa azala les seules filles oyo azalaki stable na baba tout internet. Batu nyo na kwa tout internet mkalika ki na stabilité azate andova na ndako. Nani? Et you masa vidakala. Nadia mabeta vidaka. Omoni lelo il faut senga Karine Mokonzi merci. Lelo Karine. A appela na ndenge na. Te appela ndenge soit finga Karine te MC Bino Boy Karine Yvette Kalombo. Ko finga Karine trop yango pesa ya zwanda. Oh, ko finga Karine yango de comment lier c'est pas ça kitoko. Na ndako na sans que bakabana Karine tanga fa na kapana bona kalibelembe wana. Batu babi ana jalousie mal placé. Aza masana yo bovanda na ye bolia bomela. Mais l'air me faut un maximum de respect. Pour le combo ya Karine Mokonzi et ils ont faire vivre Batou et Belé. Au moins le so Karine a tiki YouTube na ebiso ke Batou ba la makasi. Batou to ba CP là ba koler la makasi pour na minute actualité ya rapis pour na Karine. Net mi ko da créer actualité. Au moins Batou va vandi malin. Tant yo ba bako des yeux hein pour Karine kanga actualité pour so ya bimisika actualité mon senti que Batou nyonso ba ko côté et ça là 1 mois 2 mois il vient absolument de faire personnel ma auto pour actualité na et bandika to monter signe non monter signe non qui maman wa oh mais ce que ya Karine au senti actualité et inda kaki et zongi pour la que aza leader yé moko Yvette Kalombo comme no benga Karine la queen
Oh, no bengi la couille pas avec ça. Oh, tika ouais. Karine tasima. Abenga Karine la couille. Abenga Karine la couille place na ça yeli ki mo abenga Karine la couille. Lelo Karine a bomsi ba vie. Parce que comment chrétien makasi po on sait que comment est-ce que comment linga Karine za divertir na ye. Mais nzo kandi Karine ko za divertir na ye. Karine a rasu na divertir na mama YouTube te. Abeta banani. Ba grâce mbizi, ba glory olangi. Moi ba te na biso ke ya beta ba onati mutoroka yo pesete pa Karine. On dit Karine atikela nga ye. Ye ndaza fanatique na nga. Fanatique na nga libosé za Yvette Kalumbu. So na tambola fa filinga, a filmer nga so na zo tambola fa filmanga. Pour net nga mo. Nga kanena ko pe na fête Ken Pian. Ya zalaka te. Oh. Nga kanena ko tinda ba ne kirindi ka ba beta ba yo kima na motuka. Ba tinda te so ki yemta tinda ki c'est bon mais nga pe na confirmer te ba na pe ba tinda ki na ndenga mabete. Est-ce ba simba ka janvier ngo. Ba yo kima na motuka. Déjà ton qui na fait ce que bazalaki bato oyo wala okima na mutuka yango bazwaka otiso temaka baninga babeta yo pera nango silite ngai na yaka fete ya Ken Pian na vanda na VIP bon bavanda kuna na lufu so bazalaki bato ba ko yo betanga fa baya talaka tozana fete ja Carmela ye fivete ye ona ni na celui là le rashuba ye j'avais balobi lobi bino bokanela muso bomoni c'est parce bo mba moko enchaîner bana ba ça fait ça bato ba ba libanda bazelinga libanda ko yape na biminga ko da dam sa tfungulu fa tsina bisha feto ko ne pe na fungulu fa tsena ko tan na ko tsina ba ko chama kele ko ni tan na tetanga na lo ya tsina fa tiba ko simba na nzoto bolanda na bino tena makelele moko bo ya wenzi dernièrement monika nde tofandi na obo to tokutana fifet mayambe bo mamunde pour bo mamunde so akate fia kunde bembe toto kuta na yeto vandi bo moninga na vandi les caméramen na biso vandi to vandi mesa moko to tala na il y a une occasion ils ont anniversaire ya fimo bo sakasaka to vandi penda bunga na yibu atikela ko sola te atikela lo mele fara nana ba vidéo oh miso yo kasim ko na mona janvier bolanda bati ngana za mobali am ko na mona janvier bokoyo mais YouTube bango pe batunga miso ba kwenda no mama bitumba to ba mayo fele net ngai ato fini ngai lelo lo na ko ya bomsa te kuza mama YouTube muta YouTube lelo ko mutala mutu ko ba ko akoko kanisa ba lobela ba lobela ba ma be pisa ba kanda ba sa donc kanisa ba plus ba conseil pour ba changer mode de vie ba sta ba tambola bongo te bo exposer nzoto bo na mutu nyoso likolo MC ya ba kaser tembo bo exposer nzoto likolo ba benga ba nimba ba fort ba turbo king ils ont sensé ça il faut la maîtrise neti Karine ndo ça pendant la maîtrise avant MC bimate pendant une semaine nous on a ce qu'on était à bon par rapport à l'éducation par rapport à la formation on n'a pas Karine Mokonzi na linga il faut baza bien yango no mona ke bien ngondo lobela ngo yango wana te jamais ça ba kanela lo ba ba fort ka kanela nga sa kufaka muta kanela nga sa kufaka ngala non héritier totorine etini puisque etini yo ka ba kanga janvier ko kanga po ba menace wana buzuba wana ngala za janvier wata Mokonzi mwana ba donc maman eza ngwa lokuta bete metiko akanela no janvier ko kanela kayo lobaka umona kayo sala kala yo eloko te donc tika no janvier wata Mokonzi afanda na ye kimia janvier wata nga na monto comme na so suka na habité on de la fait par rapport à émission na biso ya lelo na yambaki pour na yambaki on lelo ko loba nini ouais moi de la fait ngeza ka ke janvier wata tout tourner à télé puisque etende nazali motu to alimo benga pour na conseil plus 243 89 50 53 549 voilà numéro nanga et ça là moi bien ba tusu ba bingi ba pesu ko conseil to ngaba tapoto ba linga to ngapela mona ba mama na pesi ba mama ba conseil mo finga o pe ba tu trop janvier nga finga ba tuté ngai na finga nga ba tuté ngana na te ya ndi bango ba mode de vie na bango o ba sala yango yango na pesa ba conseil ba tika vie wa ni mode de vie ni on est venu ba ngaba ba basali bango omoni mbeto mbeto normalement ils a lié des repos ceci sont ça faut que fasse donc comme mbeto et comment pendant que lié à cop na bango cop nini mbeto za kuna wala la cop nini so basali cop ya moi c'est na mobile yeb makamonde za la bango cop wani kuma meke batapoto ba mbeto na batela ngo espace que za cop na biso photo bimana ni bali l'air nyonso tout pesinga mbongo pesinga ba ya pela ba bebisela baninga misala yana lubana bango plus et ba koma ba success on va succès ma casse ba beta ba vie ma casse ba YouTube buzoba on va succès on va succès buzoba kinda musika te ya onde ba Yvette Kalumbu moni abandika pampesi est-ce ba za ko ba maintenir succès zaka pa mutu ye moko zo ka Karine Mokonzi na biso bana na ba soda na ye
so za pemena Karine aux ana cité protégé bon baba cité libanda yo ba tout bolinga janvier wata mokonzi mwana ba mama bo saboni massivement na chaîne biso de sanga bien mbala sima ko le kaka ndezalaka na bo santé ya wuli mouchet ko da boka na bo santé Laetitia Mangoke na bo santé Galiano mo privé na peso ba moto peso na fiza mbumba ba tout bolinga ka janvier wata na peso ba moto na bino ba maître David Lupis ba maître lourd olympique na bo santé maître Nika Mongo ma pote za na mo les appels savant ici la raté to yaka pote na bo santé maître Chucha Mabel maître Chucha Mabel kacha Cherki wana poto Cherki na peso ba mbote kitoko ba place ça to linganga merci ba bisou na bino. Ok, merci. J'avais ma tapon attendre disposer pour la biso na émission la biso ya Mokula lelo. Oui, nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission que vous avez suivie, présentée par Aurélie Vangou, la maman des garçons capables, autrement dit la mbingason de la presse congolaise. Minomo boyo qui m'a bouqué na janvier wata mokonzi. Yako baksa ezate pas de commentaires à faire. Parce que j'avais mon kondi, j'avais wata mon kondi, autres zakine na plateau na biso lelo, binomo boyo ki ba détail, ya kotia commentaire ezalité na pesi mbote mingi na yemoko Jika Judith Kalanga moi sur atika pembe na défaut. Balobi Aurélie Vangou ba komisa na bango mutu mena Jika mama ya bane belé. Moi sur azakana motema malamu eba ko supporter likamata munene ndeli comme ça ngo mukie Judith Kalanga sans oublier notre papa Joseph Magba na katikati allemande. Sans oublier Gauthier soit dilemme Clarisse Vangou bambote belé bisika ozali ma copine chérie Samigra Amba. Mes condoléances, mes condoléances, vraiment Samigra Amba, courage. Nous sommes de cœur avec toi, vraiment Yaya, courage. Aussi, moi, tu es fallu manique à la terre avantageuse, merveille qui toko. Balobiso qui est allié na combo na e balani balamoko ya kolobato ya kodiscuter. Et zalité toute la famille Bofana, en commençant par Coucou Bofana. Karine Bofana, Blandine Bofana, Babi Bino Nyonso, Timber Bofana. Ah, la tanga sous nani Bino Nyonso, famille Bofana, Linga Bino Mingi. Balobi Bino ne yanga ya motema, Trésor Bononga. Balobi Trésor Bononga, camarade nanga de longue date. Pourquoi pas à toi? C'est lui qu'on appelle Tania Molato. Balobi Yesoro Lingo, Olata Ni, et le griffe Nyonso Lingo, Olata Kele Patania. Grâce à Mboung, ma copine chérie, ma conseillère. Pourquoi pas à toi, Richard Sima, mon oncle chéri. Clarisse Ivangou de London City. Balobi Mtakangi, ma sonne à Londres, on est alliés. Job en PC, les costauds de Bruxelles. Babi Moini, Mbote Nayo. Job en PC, mon grand frère propre. Balobi mon sang. Job en PC. La personne Mbote na Batuni, Sobalinga, Aurélie Vangou. Na oyo linga no ngate menga linga ko pona zala fisa ranking so za ranking na ngata lika yo na nzambe na ma copine chérie grâce à Bennett balobi ba courage ba courage ka ma copine na ngai courage ka mon ngi kinda kana ba courage na ba vitesse basi mbote mingi na ba abonné na biso ya JK TV News maman chérie babi mbongo bofeko mo satika bwano na défaut babi to ko zela kaka anniversaire neza bozana na kata libomo le 20 nde makambo ezoyinda papi Vangou père biologique Nangai Coco Vangou, autrement dit, il passe à Aurélie Vangou, Bambote Belé, Bisca, vous allez d'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur notre chaîne JK TV News. Bye, à la prochaine.